Bonjour, bonjour la famille. Maman Bijou naeka kosa la bino publicité à maison de passage na biso o ezalaka na matonge na Iribu A37. Auberge na biso ezawana pona ndeko oyo yozotalanga. Maman Bijou alobiso ko lingo kele na yo congé na kini. Ko hésiter te tozara na adresse kaka moko. Na matonge na Iribu A37. Benganga ozwa place na oya kolala sino okorate. Maman Bijou alobi et pas na biso tozala toujours plein. L'appartement na biso bandi à partir ya $15 par jour. So ko futa na Europe ko futa na euro. So ko futa na Congo ko futa na dollar. Maman Bijou alobi oya $15 wana so ko yeko umela. À partir ba 3 mois tozala on a $10. Yaboye ezawa pika kipa ya Maman Bijou. Maman Bijou alobi merci d'avoir opé sa confiance. Vous allez toujours là pour la repérer sa numéro à téléphone. On n'est pas à bateau. Maman Bijou lobby, il a fait la force. Yaboye nanu esalamate esalami na matonge na Iribu A37. Auberge na biso ezawana po na bino bana poto. Auberge na biso ezali wana po na bana Afrique, bana Asie, bana Amérique. Auberge na biso eza na talo ya malamu eza na $15 par jour. Soko kozwa chambre pambo kofuta kaka $15. Soko kozwa appartement, chambre, salon, cuisine to bandi na ba $25, $30 et puis jusqu'à $40. Maman Bijou lobi appartement oya $15. Soki oye ko wumela okozwa na $10. Maman Bijou asali pona kosunga bandeko na ye ba diaspora. Ba diaspora balelaki mingi balobi non mbongo ezosila biso na ba flat. Maman Bijou ayoki kolela la bino. Maman Bijou alobi bo confier ye benga numéro oyo komona wana na suka osala réservation ya place na opo tozalaka nango kaka 7. Maman Bijou alobi grâce na bino nde musala na biso ekomi wow. Toza na problème à maïté, toza na problème à courant te, sécurité assurée, ba chambre na biso eza propre. Appartement numéro 5 oyo ekomaka 2 chambres na appartement numéro 6. Appartement numéro 2 ekomaka 2 chambres na appartement numéro 1. Toza na ba chambre salon cuisine, toza na ba chambre simple et puis toza na 2 chambres salon cuisine. Benga biso osala réservation ozwa place na oya kolala parce que place na biso tozalaka toujours folle, tozalaka toujours plein. Maman Bijou lobi ukoya kobenga Maman Bijou lobi o Maman Bijou saelanga miracle yango yo benganga osala réservation na yo okozala jamais desi yaboye esalamate kakepa na biso. Toza na boutique na katia auberge na biso, toza na restaurant na kati ya auberge na biso. Maman Bijou lobi non
biso nde makambo bobenga biso bosala réservation à place na bino bokozala jamais déçu. Mama Bijou alobi merci na bato nyonso tout oyo bopartage ya numéro na nga oyo bopesaka bato mpo babenga nga. Mama Bijou alobi grâce na bino nde mosala na biso ezokokende kitoko. En tout cas botala bapublicité na biso benga ngai sala réservation ya appartement oyo ezomona toza na 7 appartement toza na appartement na biso oyo ezali na chambre salon cuisine oyo ezali ya chambre à pamba oyo tosalaka promotion nango ya $15 par jour. Soko kosala ba 3 mois eza na bandeko babetaka ba 3 mois ba une année oyo bando futa na oka $10 par jour. Mama Bijou asololaka bien. Mama Bijou asololaka kitoko makasi. Benga ye okozala jamais déçu. Bye. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer la cloche de notification qui est juste à côté de abonner pour être notifié à chaque fois que je vais mettre une vidéo sur YouTube. En faisant ce petit geste, vous m'aidez non seulement et aider aussi ma chaîne à grandir. Alors mes abonnés, alors mes loulous, je compte sur vous. À bientôt.